suivez partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Moulière Bataladora, la femme battante, moi c'est Bitumba. À la présentation, Maman Mado Bikembo. Mes big salutations à l'équipe de Moulière Bataladora TV. En France, je vois Papa José Pierre Diavanga, les responsables des journaux Eben Magazine. Belgique, Charles Leroy, je vois Maman Bibi Tansona. Ici à Dublin, mon mari, Vicky Ozana, mon chou d'amour. Dans notre émission d'aujourd'hui, Tokolobe Abino Sije Mokoyaki, Toko, Pona Bayo na Babalité, Bolanda bien vraiment, Sije Nabiso Alelo, Bolanda émission Alelo, Bozala Beni, et puis Borosepela Nango Bakasi. Sije Nabiso Alelo, Ezaraka, comment faire un bon choix du conjoint pour le mariage. Nalingala te expliquer que ndenge nini okosala choix ya kitoko ya molongani pona libala po to mingi soki boolanda ngai bomonaka nalobela mingi mabala bafamille parce que yango nde eza base eza futur ya demain pona société na biso pona monde oyo yango wana mpe soki osali choix bien na libala. Et puis, leur choix bien, wane salami, bota bana baroke na base moko ya bien, nyo sa itambola bien, pour la futur, pour la monde, nyo sa bien. Total la kaka tolobela mingi sur la Bible na Genèse 24. Tolanda sikoyo, explication bien. Ya d'invité nangai. Pour expliquer bino vraiment bien boza vraiment boza ko sepela pe po boza la bo pambo makwa yango natiki bolandanga avant la silisa la lingi lisusu vraiment ko remercier moko les visionnaires Serge Bikembo les boss cool kwa boss mo ya cool vraiment na molonga ni na mama Inasia obo mesa otala tout temps la lingi lisusu pe ko remercier partenaire na yango na saleli ndengo lobi eza evena nga kwa patu ayebisa nga tanti Mado prochaine fois so sali émission en tout cas tanga ta kombo na nga ya na bi bisous partout bolandaka bo s'abonner na émission yo vraiment na osepela mingi ceux qui botali yango bo sali ba commentaire bo s'abonner oh na ba s'abonner te bo s'abonner na chaîne na biso bo sali ba commentaire to partager na bino ba commentaire place bo monique au côté il faut za boywe bo lobby ezaka na ce que tali na YouTube na sewana ezaka place ba commentaire place partager ça la maka ba commentaire bozo partager ba vie na sepela mingi soto sali yango na bino elongo po yango nde eza ce qui choix bien salami futur à lobby il soupe ko remercier mingi ba oyangai o bazila émission mama Mado ndeni o le kate mbote mingi na Mami Chou na mobile ne frère Rodolphe mbote mingi na papa Rémi na mwasi na ye Claudine Kanga mbote mingi na Glasgow kuna tonton frère Guy Munoka na bima na Glasgow na mwasi na ye ma Bibiche mbote mingi ma Florence na papa Debs mbote mingi mama Jeanne na le président Papa Lukusa. En tout cas, bolandanga ensemble to kende, to rejoindre l'invité na biso. Bon, chose promise, chose dit. Nous voici dans notre studio. Bonjour Papa Makou et Maman Jolie. Bonjour Maman Mado. Dès la prometteur bino si j'ai na biso alelo, oyo Papa Makou na Maman Jolie ba rolobe la biso. Ezali, comment faire les choix du conjoint de votre destinée. Comment faire les choix du conjoint de votre destinée. Na lingala tolobi, ndenge nini ya kopona mosungi molongani oyo nzambe abongisa pona yo. Amen. Natiki déjà. Amen. On continue par Makou. Ok, merci. To pesi bande bondo sombo te wana ngaba musukuna toza a po TV te bino boza kuna Maman Mado tu ko pesa biso déjà o ezali thème ya pourquoi la lelo
ezanga emolinga mena bino évangéliste Maku tangu ifwene toeli boso na micro pona ko pambola libota la Nzambe na penai awa nazana oyo aza musunga ngai congé ya destiné na congé ya destiné so za batu bazwa congé ya destiné nga na zwa donc ça veut dire que musungi na ngai mwasi na ngai nzola na ngai moya twali na ngai donc love na ngai yo na pembeni comme na ezali joli alors on a petit apesa na ngai yemo va se présenter encore une fois de plus. Bonjour, bonsoir, boa tarde. Saúde a todos que estão do outro lado. A nossa alegria de estar aqui, porque sabemos que vocês estão aí. Amém. Para podermos mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Eu, como a vossa irmã, chamo-me Jolie. Sou a esposa do evangelista Maku, como ele já disse. Amen. Amen. Vraiment, lelo na pokwa oyo, tunito ye beloko moko pourquoi. Si j'ai oyo, to bongisi na pokwa lelo, ya tiki bonko, eza ko porter ma, ba trouble makasi, ba désordre makasi. Ya mwana to yeko tel sa pona nini ko pona na nzela nini ndo ko pona poete asala succès na vie na ye. Alors ya mwana mo to sali choix yango lelo, ba question pesa mo mingi ba to na posa ya koyeba est-ce que ndenge nini moto ko sala. Alors tout le monde a eloko nyonso muta kosala mama do soki na départ muta démarrer déjà mabe alors eloko ne kenda suma la muté muto ala ko zo chance ta musu na katikati a comprendre na démarrer ki mabe alors na zonga na ibandeli na luka sala bon départ moto ye awa lelo ko tel sa bandeko na biso to ye ko encore de plus nini oto ko sala pona tina na sujet autozui na mokona lelo. Amen. Amen. Merci. Ndiye papa utkoloba wana de l'eau nyonso ezaka bien ko bongisa ngo na ebandeli de fondation esenga eza makasi pour ceux qui to continuer ko tonga so fondation eza bien te donc ekokweya alors na sujet ya libala na katikati to ko ko katate donc so c'est bo bandi eza nzela moko sens unique. Parce que divorce, ils ont bien été permis. Ils ont vraiment bien été. Il y a moins avant ton code, tu comme un mariage, de foutre une fondation, ils ont bien ou pas. Il y a moins biso na bino lelo to ngito yekola. Fondation na biso ils ont la position nini. To banda ya ndenge nini. Et puis to banda ya nani. Amen. Amen. To fona la Bible na biso na lombango penza to kena mokana Genèse chapitre 24. Kuna to komona epai oyo nani oyo likamolini eza kusala manesika oyo. C'est vrai que tous la posa vraiment que mabala ezala soudé, mabala ezala malamu, que mabala ezala santé ya malamu. Amen. Amen. Bible bila biso na mukana Genèse 24 na verset 2. Na kotanga Bible Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de la maison. T'as déjà Abraham atali serviteur obabi ya kala les plus anciennes donc ako za la serviteur comme mutali bosso la vie Abraham mutali bosso la misala Abraham to continuer alors qui administrait tous ses biens oyo akipa kababo zuinaye nyoso alors tu vas mettre ta main sous ma cuisse alors to ça non alliance to kondima nangana yo pona likamoko solo ko sala pona ngame ngana ozanisika wanati. À quel verset 3? Alors oui, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habitais. Alors oui, oui. Au kola pandaye, ne vote le kolo awa na kwis nangai, que au kozulaka moi si na mwana nangai moi si mokote ya mabota ya ba Cananéens. Ndemo chelo boko awa. Yoko kele kusala service oyo. Vraiment, oui que serviteur comment qui est un peu préoccupé. Alimo yeba me promana comme la série boy comment. Mama lo soso solana mutu mutu ebisho abi mama na moni to fan to sola bien et puis on papier peut ça la deal moko boy. To ciné mikanda. Mama joli. Donc comme série. Ba mso mona so afanda ki bo mona so ki bo papa neza habite papier na mama be na ya moyo. Abraham aboya ki ete mwana na ye asala choix na mabota moko oyo ezalaki permis te pesa ki malamu ti. Alléluia maman. Amen. Donc Abraham ayeba ki ete likambo ya mwasi na mobali kovanda bato mibale, ça veut dire ekomema moto na bénédiction, ekomema moto na réussite, comme ekomema moto na liwa na ba échec.
Amen. Donc il y a mon moni alingaki za la sérieux makasi est-ce que moi chango akouta wapi ba kolisa na famille ba boko ya tata. Alors si vous tant serviteur comme makambo yo Abraham a dit comme la tanga ngatinda yo. Toke na verset 4. Alors oui, mais tu iras dans mon pays. Ali oko kende na mboka na ngai. Na mboka nani ya Abraham. Ali dans ma patrie. Na bandeko na ngai oko zwa mwana moko pona mwana ngai Isaac. Alléluia. Amen. Amen. Mama do, oyebi ete soki mutu asali premier choix mabe. Lelo to ye apoto na sabato na basali ba choix te. To moto asala choix nini akoko sala po choix na ezonga malamu. Alobi na patrie na nga na mboka na ngai okozwa pona Isaac. Choix ya malamu esala départ elongo na Nzambe. Ozana mama. Choix ya malamu esala départ na Nzambe. Donc en dehors ya kosala choix ya malamu na Nzambe, ça veut dire que choix kosala isa malamu te. Voilà même Nzambe maman jolie. Azoba na biso na Deutéronome 28. Albi j'ai mis la vie et la mort. Mais moi Dieu, abi Nzambe na sepeli na ponela yo pomoy. Pourquoi pomoy? Pour ebi motebo ponate. Amen. Le départ à malamu ya conjoint. Ils ont ensemble dans Zambie. Amen. 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 Ya sonne papa tu ko ba départ malamu ils ont ensemble dans Zambie. To tu ko tanga ndengi papa la biso Abraham yekuta zalaki papa ya kondima. Na mokili oyo avant tungana yo to eba liloba oyo Nzambe. Mais akendeki na makasi na pensée na yemo côté habité fona associé Nzambe na likambo oyo. Amen. Abi fona associé Nzambe. Et puis mutu o abalaka aza garçon te maza déjà papa. Sikopo garçon to loba ndenge nini garçon aza mutu o aza na ba posa na ye oyo ezo sepelisa nzoto na ye ba posa oyo peut-être azo ko associé Nzambe te. Parce que mutu o abalaka na bana basi jeune fille abalaka te. Bible le bikuna na proverbe avec o a trouvé une femme. Donc il y a une différence entre femme et jeune fille. Alors, on a mis balle il y a une différence entre un papa et un jeune garçon. Surtout, quand on est bandé, Abraham a dit serviteur ou Azaki a kala. Donc, c'est que Banda, serviteur ou Azaki, c'est ça qui est au botama. C'est comment tu peux papa. Azaki a une expérience. Oui, dans le domaine de Bolingo, expérience, il y a nature, les autres enseignés, ils ont cassé contact. Donc, Abraham sera pour nous qui est comme serviteur ou Azaki a kala. C'est qu'Azaki doit maturité, elle sait que on gérer et ça qui n'a pas battu. Abraham tata a continué mais pour na likamba bolingo associé Nzambe. Abingana to sala alliance. Si qu'on a évité de konanga au sala qui alliance bien ni ko sala alliance na nani pour na conjoint na yo. Abraham a évité mon sala habito sala alliance pour ko sala été. O kende na gauche na droite te mo kende na libota na ngai. Lelo libota na ngai ser na bino de kona bino azolo ba bino lelo libota na meza yo mwana na Nzambe libota oyo ngai lelo so na lingi na ya même na yebi mutu te na mboka na metano kike chrétien moko azala kuna na bite wana libota na nga donc na kokoma kuna na kobeta porte Abraham ayisi mosali na bikende na libota na ngai koke na gauche droite kende na libota na ngai nde kuna epai wa okozwa mwasi pona mwana na nga so alobaki bonga ebike ba danger za amen webi ete na domaine ya choix mama do. Donc expérience c'est raté. On a une expérience bien au sala choix tétété expérience c'est raté. Donc expérience à Nzambe ya malamu il faut qu'on associe kaka Nzambe. Pour miso mutu ko mona et moni ba donner, moni ba taille, moni pembe, moni mulai, moni nzoto en tout cas mon thème na ngai na ba qualité oyo. Mais mon thème on ezo ba teke choix na yo ya malamu zo sala eza ya ngwana. Donc mutu tena expérience ya benga na expérience ya makasi. Na osala choix ya non non choix ya malamu. Ils ont le choix pour ça et le monde en Zambie. On sait le choix malade le monde en Zambie comment? On peut apporter des désirs aux alentours à posa. Et dans la posa moi ça me la masangate. Nzambe na la posa n'est pas na yo. Dans la posa moi soit yebio. Ça n'a pas jamais. Donc expliquer ba posa ya moi si oyo lingi azala moi si destiné na yo. Pour que ça lelo oyo batu o basala batala na misu. Ba mona ba donner ba c'est là ba donner on a. Mais lelo o baza troublé, ba surtout si ba kai ba suicide. Bamiso akoma ovana biso na balabala on préfère les McDonald's na libanda kalia on akata ndako pendant qu'il est marié. Alors yango na moni était na domaine na choix muta ba za expérience azati. Donc yo luka Nzambe
bondela nzambe nzamba akolakisa yo tango nzamba akopesa yo omona motema na yo ekomi na posa ntango nyonso omona basero wana sero mpe telema aza na posa ayokaki priere noki mpa nzambe nzambe aconvaincre ye bokomi na facilité moko ya baéchange ya parole omoni ke shwa na nga ezokende malamu po shwa wana mama c'est vrai ke bible ezoba na biso papa akosala yo shwa mama akosala yo shwa mais na proverbe ezoba na biso eke bakopesa yo ndako papa ozala kopesa mwana ndako me ndako yango ozwa nayo mama bakola mama ndako yango na batelevizio biloko ozwa nayo mais shwa ya mwasi oyo ovanda mpo na destine na yo il y a des fois non mais un problème expérience peut-être mais un problème et que associer nzambe pesa ba posa le pas nzambe nzambe na posa mwasa lango amasangati na la posa ngala za musala mnena za mama do tawa zo bona nzambe tana bandaki na oli na zo lukala bala majoli na zo ba binzambe na lingio mingi ko pesa ba mwasa yo intercale musala oyo ko pesa ba mwasa yo telemela musala oyo poso kinda ndaku kaka ma conjoint na yo hein mama atemeli musala oyo musala ke boso ta sorry avant amen les questions wana mosali ya nzambe a pasteur asengi na nini asengi na prière que alingisi ko abala po comme pasteur il faut quand même aza marié balakisi epe mwasi ke na songe to baka na vision amoni mwasi ser l'église akei pe a parler na bancien na banini na ba collaborateur l'église bake babali mwasi bien mwasi azali pe bizalala bien mais là mwasi akotika na ndako ya pasteur esali ke mwasi apengwi wana sikoyo eza réponse ya prière azwaki na po ya asengaki amoni sikoyo ok mama na repena deux volets yaza mosala nzambe bomoni promesa nini omoni abrahama wa majoli abikende na libota na ngai le promesa nini omoni ntango ozosala choix ntango ozosala choix faut ko tenir compte epai mwasi azowuta ozona mama faut ko tenir compte epai mwasi azowuta ndenge mwasi akoleli ndenge mwasi akozala lobi yango nayebisaka meme bamama na ndako yo tika papa lambaka semule tout le temps sokopate bazala basemule bana basala nini lobi ntango okende libala bike nga mpe na ndako mama akuta naola mane semule mazala basemule nani eske kuna na ndako wana ekoleka to ekoleka te papa sola bachemise ye moko mama bibanga na ye ntongo azonga ne 18 heures bana baosala nini bazomona bosikola mai fiançaille soki moto amonani déjà fiançaille mama joli tolinga te moto ozo abomba bizaleli ya mabe mais akotikala toujours na bizaleli na ye oyo mpo akoli na bizaleli wana ozalaka mama biloko wana ekobimaka kaka meme etina ndako ya libala vola liboso eza yango wana bon yango wana omoni eloko mosusu tozoloba mama il faut kobondela nzambe nzambe aloba na yo mpe nzambe apesa yo soki nzambe apesi yo mama soki mama azala badefo nzambe akopesa bacapacité oyo badefo wana ekosilela mais badefo wana mama eza badefo minene poto omona badefo minene oyo mpenzaki ezosenga kende ebandele koko avance te na shwa na yo wana ozona mama badefo moko normal mama ebolamba te mama ebotokisa badesu te ozona mwa jebi mama ebosula basali te akosala yango so balakisi mama okokolobela mosusu lona ngi naloba mama done ntina kote ya bandoto ndoto ta mosusu ezalaka makanisi ya motu nalobi te ke mosali na nzambe akoki kolota te non eza normal nzambe aloba bandenge ebele mais bandoto mosusu eza makanisi ya motu mosali na nzambe amoni ke akomi na service oyo ezosenga ya bala na kati église esika aza amonaka mpe baser ta mosusu na pense na sepela na ser wana amonaki aza juste na misala ya nzambe aza toujours ponctuel na misala ya nzambe sikote masepelaka na ye pense wana ekoki kolota ye ndoto parce que mais mon eza yete na plan nzambe mais te masepelaka na bacapacité ya ser na mosala ya nzambe akoki kolota ndoto wana abi bon nzambe alobelinga te ndoto nyonso te eza nzambe alobaka diable mpe akoki koloba mpo adevie yo na mosala na ye omoni ka mosusu ezalaki ndeko wana ya mwasi te mais sikoyo eza kozala na moto okoki kolota ye omoni ka eza ye donc nde nalotaki te makanisi na biso banda la journée makambo tozomona boye na buto kolota bo
On l'autre m'a dit, on s'oppose ça peut moutoumai, mon frère, pensez la vie se travaille à Kanaboutou. Diable pas ça, on a pour à dévier, bah tu n'as destiné à Zambé. D'autres on a sauté et ça en Zambé. Zamba lobi Luka ngata nazali komimonisa. Abi azasi mama loba na eko na okokisa yango. Mosali na yo nzambe a établir na musala. Na yebi ke ba danger esala manango. Mais nzambe azana pona a pouvoir na danger wana. Amen. Ayebi ke na koyiko linga te mwana ngai alela musala oyo koya. Nzambe mutakufingisa ma. Comment nzambe mutakufingisa ma? Donc faut to zakandi, on faut to se nzambe discernement. Na domaine moi mon kepo zo na matin na biso na ina fondre le mon keni ya kisoma mado apesi biso na domaine ba songe toza na 3 niveaux ya songe toza na songe prophétique nzamba lotel so lali azuta so mado o comme chef à compagnie moko oza na 1000 travailleurs ozotinda donc ça veut dire les songe moko prophétique ndenge oyo nzambe azo mema yo lobi oza serviteur nzamba hotel so prêcher na grande stade à munene o bato bazo bika bato bazo deuxième songe, tu as un songe où il y a un songe prophétique et puis un songe avertissement. Tu as avertir yo. Abiso sali boye, tu as lobby pas na obete la yo. Tu as na osala yo. Bando to musala ba, tu as songe ni ndoto ezaki. Ukanisa na mo isala mapepi ukasi fumba trop. Journée mo ma butu ko le bomo no. Oloti ke, oyola fumba. Donc c'est ça. Donc pour la mosala nzambe eza ma participer mawa mais nzambe akoko pesa eloko oyo te oya peut déranger musala na ye to akoko pesa conjoint mon côté oyo oya ko déranger musala na ye po musala nzambe na ndaso na kimia te musala ekeli bosoti bosiko ndeni ni mutu akoyeba siko ke asengi qualité ya mwasi nga na lingi nzambe nanga aza mwasi malamu ayeba kolamba accompagner nga na musala nanga boyeboye siko koma koyeba siko ke mwasi yango vraiment yeyo. Ok. Mama domoni le problème est ça lelo bana nzambe bali ko se familiariser la Bible mingi maté mais au temps la Bible est claire. Job 33:14, Bible va dire parle d'une manière ou d'une autre. Nzambe alobaka lolenge moko to lolenge mosusu. Il y a des fois dans les visions, il y a des fois quand nous sommes dans les profonds sommeils, tant lalaka. Maman, il y a toujours des signes oyo nzambe akolobaka. Même serviteur il y a Abraham awa a tourné Abraham peut-être dans le verset 3 ou 4. Alors bien été sikoyo na 6 na 5. Kangela na maman. Et disse-lui au servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher. Alors, ce qui est ali koyarangate. Que farei, pois? Na kosala nini? Tomar o teu filho à terra de onde saíste? Est-ce que François, Isaac n'a que kuna et pas Yehuda? Abraham alobaki te. Abagite. Continue maman. Abraham lhe disse: guarda-te que não faças lá tomar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face. Alobi na kotinda ange liboso na yo. Mama eza na bilembo, eza na machine. Même serviteur oyoyo na liboso plilo asengaki. Ai bilembo za ni na bibo. So na moni mwana mwasi ba bana ba tina mai. O kana ko senga mai. Apesa ngai mai. So na meli. Et puis na tune est-ce que ko pesa ba patela nga mai. So abi problème ezate. Donc il n'y a pas si on a moins pour qui ça. Si on est à 24, on a 13 au Kiti. Il y a 24 verset 24 Genèse 24. Genèse 24. 13 aux Okita. Il dit: E eis que estou em pé junto à fonte d'água. E as filhas do varões desta cidade que saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba. Amen. E ela disser: beba, e também darei a beber os teus camelos.
habita okana obake abimela pena bopesa bibole na yo elembo za yangwana tant osambela nzambe ozoluka nzambe na solo donc ça veut dire que nzambe akosala yo ngolu pe nzambe akolakisa ba signe oyo osenga oko proposer nzambe nana posa ngona signe boye mwana mwasi wana avana barabara mususu aya na fleur rose semaine oyo esila te nzambe toute semaine ate si mois oyo esila te si nanga ya mwana au moins on peut pas besoin de fleur de bien si na senga pa nzambe yangwana. Donc nous devons demander les signes. Choix malamu nzambe dans les côtés l'autre soit plus signe à olembiso mutema. Tant on a choix ça la choix. Soit ma mona nzela malamu on choka mutema ka kendeka ko mona ye. Kendeka ko mona ye bo sola bo kutana. Hein maman. Donc, maman, de toutes les questions, on a ça. Mais loko biso ba na nzefo te ba nzambe ayo kaka alobaka. Na exode kuna lobi na yo ki na moni pe na kiti. Donc lingol ba keta mutaza na penser mon nzambe azo ba yabi ke avant tout biso to fongola minoko yesa yebaki. Donc ngapi na ndo ninga te ke un jour nazo mbali moko amela masanga mbali mwa ba boati ya bani esa posala ngate ponga mona na koti ba bisika ngote. Siko so na kutana na muntu abongo elinga ozala bien te la katandako. Ano nzambe ayebaka. Na kopesa ebongo te po déjà atato la kaza mona nzambe donc kombo la mutu e ofini sama ezala ba signe on nzamba rocha o comprendre que ça vraiment yango mosali wana tango agire na lokolo ya Abraham tango azokela msi nzambe mutu moi sina wakuta na ye tango osenga emai andima kopesa ngama et puis aloba ka kopesa pe banyama na ngana zala bango esalamaki tango bi kitisa eloko nozo na mutu kopesa ngai mai moi sona lobi yo melano mai ngabe na kopesa banyama na on comprendre bien donc les autres donc signe ya mwana ngana sengaki donc zambe alobaka si na domaine ya libala te zambe alobaka na domaine kalibate na domaine nyoso soki o associer zambe atika te komboli jamais biso to senga lipa ye apesa nyoka jamais o senga boy non azawana pona koyoka pe kokokisa wazanzambe mama doebi lelo oyo tubini baso ba problème pourquoi maka consultation ya bible mingi oyeba makamanza muke. Bible dit mon peuple périt faute de la connaissance. Dimension yebili makambo chose ya mukele la mérite toujours ba Amérique pas richesse, ils ont la connaissance. Au récit, ba la connaissance. Plus que vous avez la connaissance, plus que vous avez ça la choix ya malamu. Alors, Bible dit qu'il y avait un faux prophète. Mais tu me dis là baby pourquoi? Quelque part dans une église prophétie, to mutu la zamba lobina yeke non de ezala moni serwana, nzamba lobina yo bala ye. Or, nous avons le côté. Nous ne pouvons pas s'engager. Maman. Donc, ça veut dire que comme après nous pouvons s'engager, on comprend que c'est un mauvais choix. C'est vrai qu'un homme de Dieu le balayer, mais il faut consulter les sous Nzambé. Tout le monde a dit, ah, histoire la vieille prophète et l'ancien prophète. Adinga benza malobeli ngai. Oko oliana fufu, ko sala boye, ko sala makamboye. Ma préservateur dans yoka ni makambwana. Quand sala kiango, bino bilio et dévoraki. Le lion a dévoré qui. Pourquoi? Ma cambo et maman, ma noto, ma prophétie, ma proposition, moi si je n'ai pas d'autre. On ne peut pas savoir la babalana, au balaye. C'est pas mauvais. Mais il faut consulter Nzambé. Pour lui la maman. Et comme même pena, villa on ce bébé. Et puis voir l'année le au monde qui va tout mini va villa bango lelo. Et bébé pourquoi? Ba choix au bamba salaki. Maman villa biso, na c'est la moi ça dépend de la choix. Si on a le choix à madame, maman prospérer la vie. On a le choix à ma belle, au coué. Alléluia. Si on a si on a le monde sabaki, automatiquement maman je l'ai dit non. Donc ils ont dit le monde na sengaki. Le co le monde sami. Ça veut dire moi c'est ango yeyo. Maman basi wana bayaka na mutu pasité. Moi si a choix à destiné na yo, akoye la yo na mutu pasité. Attends, Nzambe so ngo mettre à l'épreuve, aoye no na mutu passé. Amen. Maman, Bible lobia, Bible na so boye. Nzambe a tala so l'épreuve te oza au-delà ya foi na biso. Nzambe azoyeba que foi ya évangéliste mako ezalo la dimension mulangi oyo. Donc on a commis awa do comme on va en tout cas na okoka suite na mona na contaminer mo neti kaka nazoyeba te wala comme awa na comme ate nzamba ko permettre to comme awa. Donc tamo comme ate awa mona Nzambe aye bien. Allons-y. Je n'ai pas. Pour les camons de tout le monde, Nzambe be preuve ça, mais pour les camons choix de conjoint, nakalisi ba choix mingi ça mana ba erreur na les deux côtés biso trop cher na mabota
mpona nini mosu eza kokutana mbala liboso mado ndeti mingi eza bacoup de foudre omoni mutu mbala liboso peut-être asalaki yo bien moko boye olobi ke surtout na bala mibali olobi ke sho eza te de moi moso afona bala ye kaka donc naleka na mboka moko boye mama bango mutu asunganga fona bala ye kaka mpona aza eloko apesa eza choix te eza choix ya motema na yo te misu na yo mutu evivaki makambo wana dette morale aligné par reconnaissance mais motema na yo baguna yo pone toza bona mokili mamado mwasi na mobali mutu no sala guna ye kenga na linga mbali mwa kati asuki na linga mbali mwa chaka balox na linga mbali mwa tele donc mutu sala guna ye mais yo koma kina mboka moboye réception mo esama kina vina yo okana ka ngote na libota moko boye siko otikala na dette morale mona osala bango ni na libota wana tena soka mwana bango mwasi na balaye nazo kaka eza choix ya vina yo te eza choix sala kama peut-être pour se pelisa libota ya reconnaissance mais pour motema na yo eza na kimia te pour se pelisa libota moko boye yebaki okofuta parce que motema na yo eza na guna yango tiko kozala na ye na ndako obali ye opesi mpe baparent to basepeli baparent wana mais na motema na yo oza na oyo yo otyaka soki omonake oza na ye na ndako ozolesa ye ozomelisa ye mais na libanda ozosala makambo buzoba mpo nini motema na yo esalaki shwa te donc yo osalaki okokisaki ve moko na famille moko boye mpo bayedaka yo dette morale moko boye oyambaka mpe mwana mwasi mo boye na ndako komo oza mwana mobali azoyede o mikwana kolamba abe kosokola bilamba obimi oyo ekuti ndako se babongisi na osala ndeni mamu nabala ye kaka mpo nazalaka nga mona ndo kolamba te me banda ye nabala ye kaka France wana deja eza malamu te bandina baotumi oyo bozalaka na ye atalaka akomila te me ndenge makambo azosala na ndako namoi nabala ye kaka te kobala ye kaka te mpo na aide wana me bala oyo eza posa ya motema na yo donc mwasi oyo parce que mutu nyonso nzambe alongola mobali nyonso nzambe alongola mopanzi moko alors ntango yo ozwi mopanzi moko mpo oyo mpona kosepelisa libota mpe te kokokisa posa ya intel ya yaya obien ya papa okofuta parce que ekozala vraiment soudé te moi yo za 40 ya za 41 yo za 40 ya za 39 nzambe alongola mutu na muna mutu na ye alors le bachoix mingi ezokutana na baproblème mpona bamakambo na okola oleki na mboka moko libota moyo edaki yo ozalaki na ndako comme mwa mobali célibataire mwa mwasi mwa alekaki apangusi omona eloko koopesa ye te tena bala ye kaka eza bongo te yango lelo tomoni tokoma okutana na baproblème ebele na nini parce que bacoup de foudre eza eloko eyaka nango instantané de salami pour bosepeli bino mbale après lobi okumo regrette bino ezalaki mais amour mamado amour eyaka malema moi moto ngo azolinga aza na eloko te ozotala me okofa te motema mpe komi kolinga ye nde bafrançais babaki apeti eyaka na kolia donc malema lemwa bokomi mpe bolinga ekendaka pena bato baokama ebandana oka ndeti gere mais oyo ezala mba moko wana tobingi bacoup de foudre po okangani après te 3e soupe après quelques mois comprendre nini esalanga na lingi siko komi koloba baraison wana te po apangusilanga na ndako bien mpo mama na bango ayambakanga do yango lingelaka ye donc sikoyo omoni soki bamakambo eza koexiste eza malamu te okoki korepare yango mpe eza kaka question yo bala na eta wana mpona sina reconnaissance tozopermettre te oboma libala nzambe uta na posa na mote problème ali bozwi libala na bino bomemi yango na miso na nzambe po bible elobi mpe personne c'est pas si baunir bino na donc libala eza ça c'est dona bani sens unique donc yo okoti ndako so totonga tomonike na likolo ko motema te tobuka tobandela mais libala bakenda stage te c'est ça donc libala stage ya la te okoti kati na libala okoti yango wana bandeko baza na posa osala choix donc itango yango faut kosala choix après avant kosala choix na kati ne ozosala choix wana eza très important koyeba bagroupe ya makila très important mpo lelo yo koza a okezwa a eza risque bana bazofuta moni sikoyo ozala ndako na butu mwana azolela na tongo eza eza très important kotala bagroupe ya makila kotala meme capacité intellectuelle eza très important eza teke nalingi kaka mpo nalinga te faut kojouer rôle na bamakambo wana capacité intellectuelle soki mwasi aza na capacité intellectuelle plus que mobali libala ana na ndako esimba vraiment te mpo bana mibali balingaka komitika vraiment te
mais ce moi mobali aza na capacité plus que moi c'est akoki koentraîner mwasi na ye kende bacour sala boye mais mwasi aza na capacité très élevée alinga yebisa mobali yozoleksamona mobali lokola mwana ta mosu aza mpe na mposa aide yo omata niveau mwa moke mais mobali mpe alinga komitikaamonake koma mwasi abenga kodirige boni ozodirige ngai yango omoni bandeko na biso ona bakoti na libala te eza ntango yango ya kosala choix ntango osala choix na yo ozokisa nzambe yebisa nzambe meme bacapacité intellectuelle nakopesa exemple motu moko azali aza na master donc asali gradua na ye asilisi peut-être ase distingue na mathématique mazobala mwana moko asisa pa meme école primaire ozomona te kozala mosala monene na kati na ndako ozalanga mama pourquoi niveau intellectuel yo ozala yango na niveau oyo mama aza nango eza très difficile makambo soki oexplike facilement ke non omoni ndenge babible eza awa tozwa yango atotia na mesa wana kuna bokoswala mpe mpona yango pourquoi compréhension na ye na ya yo eza différent ekoma ntango mosu omona ozwala baniveau na yo ekart moko uta monene neti banduni na matadi sikoyo omona ozwala bato ozwala bacollègue na yo ozwala bacollègue na ndako mais oza na nzela oza kose soucier olobi en tout cas niveau intellectuel à moi sinon on est là pas payo na ndako donc extrêmement dégoût so ka balolo ba ko na bala na zoba ya zoba alors que on va faire taka olingi mais sinon au contrôle ka niveau classe na été au tième la classe à lingité ba tena ba compréhension à makasi mama alors il aura bien à départ dès le départ tant on a la choix on jouer rôle contre ya makambo wana quel groupe sanguin pendant que les tout va SS non oh ça va trop balana ça bien OK niveau intellectuel total maman vous êtes dans la classe à moulay makasité mais asa montu quand même attendez qui va la classe asa la moi connaissance ya savoir vivre et puis maman do c'est moins facile papa a convaincre ye que mon te que so que non ta cours de soir les bien ou bien te ya kama na laksa ko ba lo ba bo so ba ye ba sala bo par rapport maman a laksa papa moi si ton di mahala biso to ya mama kama to so ko na osala choix du conjoint papa pour mon bali muto achaka pa alukaka donc papa ta mozo tia pa faut que tala makambo wana faut que tu la capacité intellectuelle et puis que tu la vie sociale oyo mama de so que yo zana yo moi si aux la famille riche mobali waza la famille pauvre alors mobali azuyo abali yo po bolingo na bino yo mo so ndimi OK mais pas pareil à moi c'est pas linga te moi la bango souffrir parce que ba koli na vie ya bien ba no sa ko aider moi na bango et puis ba linga te ba koko na bango ba zo bota makuna baza toujours na vie wana papa la bango za na ya passe ba linga te sikoyo bando linga ko ketika biloko na ndako wana ko zo msuba na wana ko tanza wana ba ikola bien papa ya bana wana na buzoba na vie ya passe ya koli nango a moi ndeti ba bokilo ba zo diriger ndako na ye et comment est-ce que problème entre na moi c'est que ba tata na ba diriger ndako nanga ba zo diriger te bango ba koli na vie wana ba lingi ba koko na bango ba botani basa la paix standard na vie ya bien mais c'est comme papa wana tellement outi na passe akoni na tango que papa na muto aso diriger ndako nanga o kutu libala ngo ekufa nanga donc moni ezaka vraiment bien te yango na tango to sa choix luka yango bible lobi donc ibolinga na bino po mokile ba ki bozanga mama le temps bolinga bino bato ya bozala bien bolinga bino bato bolia kasuki na ton bolete bolia na poko bozala bien mais okelinga muto abanda fa déjeuner aller à midi aller à poko siko yo ozaka na poko bozala bien donc makamwa photo ezaka na mutu ya mutu tango zoluka yango wana omoni mama do ndenge za wana nzamba malama nzamba zo permettre tout ça ba choix ya bien to que le liboso siko kaka na kata ba choix wana izabika mususu oluka nzambe te mais yimo moni mwana mosa za bien mais le premier zani hôtel vie sociale ba fana ona ndako na bango kuna hôtel pas bilo bofanda ka et pas yo vanda ba papa na yo azana pouvoir aza pe autorité le baka mais kula na ndako wana vie moko ya désordre catastrophe mo olingo mi coach na ba vie wana mwana na akoli ne dana ba désordre wana yo but na ndako ezala na mote amona ngelo wa malamu te au mwana ba bane tongo aina 22h zona mama do siko ozo ba problème moko na vie na yo yo so olinga orienter moi si non faut za ndako non ya mesana bongo te ye vie ndako na bango ka bimina etongo ayena ye na butu zona mama biloko ne so faut tenir compte nango yango mona ta mususu ba papa batala ka bi famille wana ata un jour na zate bo permettre te moi nanga abale la kuna zona mama papa babi mama mwana zula pe famille na bi famille na uto mama na kufa neti Abraham alobaki yabale la ye ya uto ntolo baki Abraham alobaki
atini mosala bi kende na libota na ngai parce que ayebi ndenge libota na ye ezali lelo libota na biso lelo eza bana na nzambe mamado lelo mpo balisa mwana ozala na kimi oyebi ke abali na libota bana na nzambe oyo tozokonfese doctrine moko mpo okozala biso mosusu tobengama bana na nzambe me bato baza na nzambe na bango eza na banzambe mosusu akufa eza na nzambe mosusu biso tozokonfese na yebi ke jésus christ de nazareth akufaki aza na yesu na tombo te to sikoyo ntango mwana ngaki ebalela na oyo azokonfese jésus christ na yebi ke naza na kimi ya moko po bazoparle même langage Mamado totanga awa na mukala na Juge chapitre 14 na verset 3 atomona histoire ya Samson. Mama Samson asalaka choix ya mabe moso seli choix ya mabe ikoko permettre yo ke o changer même nzambe oyo yebi ya solo. Mama oyebi ke mutu ndeto za kozala mabe te soki yo za chrétien hein omoni mwana ke kozwa mwana mwasi mwa seli choix moko ke non aza bouddhiste les rose croissien papa ozana tia le droit ya koloba non libala wana ngai nalingi yango te eza mabe te eza biblique nzambe ayebisi biso yango tokotanga yango mama papa donc awa bible obina biso eke nzambe alobaka déjà ke mabota oyo bakanana ye bayeba nzambe te na bino boko obalanga te raison nzambe alaki moko pourquoi papa oyebi ke soko olingi mwasi mwasi akoconvaincre yo obandone nzambe oyo yo olandi ya mwasi mais c'est difficile yo convaincre mwasi atika nzambe na ye ayepai na yo zana mama Samson asalaki erreur wana Samson na nzambe azui mwasi aye yo papa na ye yebisi awa papa na verset 2 verset 3 alors que son père et sa mère lui diraient papa na mama yebisi teki na mama majoli ponga na interpréter na lingala. Porém, seu pai e a sua mãe disse-lhe: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos. Alors, est-ce que ça c'est la basité Yabana Yabande Konabiso? Donc, ça veut dire que Oba Nzambe solo. Yalubi non. Dans la sepika Funabala, Dalila. Si on connaît l'histoire, on n'a pas vu à Samson et Soukaki. Étranger, maman, a toujours étranger. Il y a toujours un projet de Komoko. On a la choix. Premier Bunzambe, c'est important, c'est la dès le départ. Oh non, on a bon lycée mon thème. Ça m'a bêté. Mon ça jeune sur jeune, jeune chez jeune. Maman a côté retraite na bimaki. Papa n'a pas prié sur les athées. Donc on va monter prier, c'est prier pour Nzamasi monter à moi si là. Si c'est possible, on a le choix. Il y a mutu bonne confession moko. Moi on a ça le choix manzoli. Aibi Nzamba, on libéra Yesu mo kondipe mo bikisi. Qui est soit gagné le kulusu. A kufi pe troisième jour la sekui. Souvent papa, so idée que mutaka oza moi si on anima du Yesu te. Est-ce qu'on anima c'est quoi la Yesu? Voilà. Hein? Est-ce qu'on anima c'est quoi la Yesu? Déjà anima Yesu te. Et pas la Yesu la Yesu le mo balakse que Yesu on pas kufa mais basambla la Yesu wana kufa. Souvent on sait déjà wrong na kati libala. Au comme un problème sérieux. Oto kabula bana boza 4 bana mi baleba kele kuna botaba buyoke na l'église na yo ngabana ba misatu. Je la suka ba boye bana ba ke supala bino kuna te. Allez jusqu'à ma bana no ka ya ko kufa. Pondre de départ. Et loko salamaki. Donc soki nzamba ba to bana na ba chrétien la confession moko c'est important. Très important même. Très important. Très important. Ngazo prier le nicolo mususu ana sawe ala kuba. Donc yazo beta ba kamuna ona sala ka ona ko. Ils avaient promis de vous soigner pour une dimanche qui était en on continue dans l'anda. Vous avez compris? Et puis je suis dans l'église, na bino na kotia makolote. Quand ça siko yo sala nzambe, on se okuta zono mwana nzambe normal. Hein? Pour ça nous sommes dans nzambe d'abord. Avant l'évangéliste, na zadia mwana nzambe puis na kotika la mwana nzambe. Et puis nzambe zo mona ngazo pambola nga comme mwana nzambe. Amen. Donc ça veut dire que niveau foi à confession, papa Ozana, c'est très important dans choix à mariage. Oh non, bon, la motema, hey, on souffre. Mais si je vois bien, na ndenge na Bible, ndenge lobi, et de Bible lobi, Abraham a ponné la kiinini, a tindi ba kendo balela. C'est que coutume, système où ba parents peut ba ponné la, moi mbali, moi si na famille wana ok, ça on peut pas mal hein. Et ça, on peut car ce te tende mon kana oya batinda bakilukela
mais Abraham atindaki yango na bonzambe abikende kozula mwana ngai mwana na famille na ngai kama so ba famille so otangi o comprendre que lobi ta mosali na lobi bon soki mwasa ngabo na mema mwana no na famille na libota yo uta habiter donc eza différence ya famille ngwa kwa mazotina donc la famille azotinda mosali na famille chrétienne mais tant mosali na lobi soki na famille wana mwa mwasa boy ko yana zo mwana no na kele na libota na habiter bisika na uta donc mwana ngako zonga kuna te donc na kipaentisme ngana uta mwana ngako kende kuna te na famille ya bonganga ya bondoki ngana uta mwana ngako kende te eza différent na o ezo sala malelo lelo ezo sala make mama na ngai amesala kana camarade na yemoko sikonde kona mobala ni mobala mama bi bazwa mwana ya mama wana babalisa ye omoni tozo ba rendre compte ya famille wana te banzambe ning baza na famille wana ba rendre compte ya vie sociale te ya vie intellectuelle te ya famille wana bazwi bana basangisi ba danger kozala na ndako mais Abraham ayebaki ke na famille wana o nazotinda eza famille tozo confesser Christ moko tozo ba même langage yango so landi lisolo mosala bi soki aboyina ke na mwana no na libota na bi te abinzambe oyo aponanga ako devancer ange pour yo o comprendre que eza libota wana amen eza au contraire na lelo biso zo salama biso lelo za ke na moni mama do azana jeune garçon na azana jeune fille na bipa makuto ko sola na fapoza na moni mwana biso na azana 15 ans na mwana mama do esimba tozo rendre compte vie socialité intellectuelle religieuse donc c'est très important makambo wana to kalisango avant tout to sangisa bana na biso oui non c'est exactement voilà. Pour omoni mama ndenge zamana eloba liboso na choix de conjoint faut okima za bakituli oza la keno tatanke toketo kwani biloko wana mana principe bunzambe il faut okima yango za mabe bakituli wana mais papa aussi agro pesa yo piste par rapport à l'expérience ya zanango avant de mama domoni mundela na vie préoccupation les bossa la basomanda so asominda babike bana ba kobotama awa bakokolela awa donc ça veut dire que voisin na koyeba ye malamu voisin na baba sima na koyeba ye malamu alors bana ta bakokola na koyeba place ni ta muso olobake mwana moso kebela ndako wana eza mabeti donc papa aussi par l'expérience ya ba voisin to ya bakakola bango akoki pe orienter mwana na ye siko kita mwana nde ya kosala prière kosenga soki nzamba la kise c'est vrai soki eza pena mwasi wana mwasi ya destiné na ye osala la maman donc papa ou ça piste wana mais la première position ya choix de conjoint eza que mutu fo aluka nzambe pour exemple la batu mama ba vie na bango ebeba eza na batu ba vie bonga neti nga na beta to na ba vie na nge bonga pour la soit conjoint oyo nzamba bongisa pona ya destiné osala loko osala et puis tant on a zo linga ya une fois eza bien ko pesa ba témoignage biso moko personnellement maman souvenir phrase moko awa au moins la mutu azala ba possibilité c'est moi donc possibilité ya ki na moté je me rappelle c'est là où t'as c'est pas tout le monde to bora on a cessé la rendre so excellent là ta mon maman chaussée de zo ben moto mingi chaussée sur ce nini et tu obligé de cessé la rendre c'est quoi maman bango alors obligé que voilà que de boliaka voilà que de boliaka kuna chaque poka quand est-ce que pas bokilo tu les deux chaussées dans cette boka quand on peut savoir comment maman la ke ba mona on a 7 si vous pouvez venir au temple si vous pouvez mona moté système ga obenda makologa boy ozokende mais si vous mona ngazo kanga mais moi je suis linganga boye comment vous avez maman bon au moins il y a le mususu to monaka tangu to la misu oyo eza ya molimo mais so na misu pour la zone na zone la nzamba funa bino misu molimo oyo pedo wana na kina ndeti tende ba wana lingala normal sans futur sans destinée donc ça parce que soit connecté ngai pona comme si on a zalelo Alexis Ngasikoyo et pas majeur ce qu'on est Alexis Ngawana donc mutema nga pa na ye pe moko impossible pe moko to faut convaincre pe oyo eza nzambe sikoyo so moni ne bandelika yo seli choix ya conjoint na yo tant que tu es à mon kabana boni ko swana chaque jour ga ko swana ka so kabani bana watala maka o za sina mabe maka ko za eza pas obligé de ça mbongo eza pas obligé de ça na 10 pantalons moi je me rappelle dans linga moi j'ai passé la pantalon moko na chemise mais sikoyo so mo pantalon na kiti on parle sur la main ou na makasi mama de okendete pour le monde on l'attend mais zo mona ke moi c'est destiné alors toujours bilembo basine moi na bakena
C'est ça. Donc, maman, premier choix, je fais ça là, il faut le Kanzambe, Nzamba Salo faveur, mais choix, il y a religion, et ça, question Nzambe. Vous voyez que moi, je suis la place terre. Azam musulman, yo lingi. C'est pour Nzambe. Moi, c'est un niveau classe, c'est émotion, on a vu un niveau classe, ça Satan a vous douté. Et tu vas t'en faire un complètement impossible. Rideau, rideau, quand tu tiens à boire. Il va vous mettre les balles. Amen. 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 Et là, on va mouquer caca. Ouais. Donc, nous avons un problème à ma casse. C'est ça, nous avons un problème. Nous avons un problème à casse. C'est pour le choix du conjoint, et ça, les kabouya blagué, parce que les balles les a pour toute la vie. Amen. Les balles les a pour toute la vie, donc il faut qu'on y ait ni de quoi ça. Il faut qu'on y ait. Il faut qu'on y ait vraiment ni de quoi ça. Si tout n'a pas de mibali, il faut qu'on ait vraiment pris. Dans le temps, on a le choix, et là, il faut qu'on ait la position. De dire que ok c'est le choix pour moi si on a parents non tant on a le choix faut baqueter dans la place oyo mutu on a zone luka à Rosala et puis faut baquer provision et ça pour la mutuana donc ma camarade se faut oyer ba on a mutu que tant mutu azoka moi c'est en charge moi c'est azana ba biloko belé ce que zangi 2-3 jours donc à baby ba pomade su que zate ba ban génique zate ba vernis zate ba rouge lèvres moi ça baby par contre mon bala cause na sapato moko single moko tricot moko asa bien mais moi si akoyi ko zo même combo na balabala à partir ba biloko o ezangiye donc tant on ça la choix de conjoint yo papa yo maman yo papa surtout faut oyeba na komema mutu ona zo luka wapi lobi na ye akozala ndenge nini donc aux autres là déjà lelo ozo lingaye mozo ta la fitir et aux arengeni et puis ko lingaye na misu te linga ke motema na yo e lingaye na kati motema ya Jacob e linga ki Rachel ba pesa ki ele ya moni le ya tant to etana habité yete abi madame na souffrir encore parce que choix na ngai eza Rachel donc nengo za na papa ozo luka osala choix ozala ba kuna yo olinga mosa mukuse ya mulai ya munene ya muke donc ikozwa na précipitation te pour lobby comme le problème nandako alors ozala moyen ya corrompre en côté parce que divorce est dans l'état dans Zambie divorce est à perlété alors il y a un conseil na pesi na bande ko na ngaya mibali pe na bande ko na ngaya basi tant olingi oyayo en tout cas au monique nzambe nde muto apesi yo azana yango te yo yeba ke yenda za ngai elike pa nzambe ata butu yindi tongo etana amen mama rebi na vie à Salomon hein maman na vie à Salomon na bukoko na ye so tali bien Salomon comme qui idolâtre a comme qui ko fou de Salomon kutala ki na nzambe boy deux fois mais la dernière fois abi na nzambe abi lo na ngoposa pesa ngai sagesse nzambe abi mbongo te mais so tali vie à Salomon maman na suka afuka mena ba nzamba bikeko donc basi oyo nzambe mabota apekisaka bokota te Salomon na mutu makasi azwaka bango mbasi na ye bilobi le cœur de Salomon est tourné vers banzambe wana akomaki idolâtre akomi ko fuka mela banzambe wana donc le problème ya choix de conjoint les ako insister pour la bande ko ngai na lobi awa eke problème ya état ya groupe sanguin na yo est important. Tu as le sous awa capacité intellectuelle, tu as le sous que premier choix faut se connecter dans Nzambe koluka Nzambe à la société ya malamu vie sociale et puis tu as le sous awa problème ya religion l'église nini ton Nzambe na ya zanani Salomon a mutema ne tournaki akomo sala banzamba bikeko voilà que Nzambe baki ke na boyi bino osambela to mobalana na bato bandimaka ngate ke na Nzambe. Alors, il y a un problème, c'est le problème. Amos 3, jours, il y a que Batomi balé papa aux ânes, sauf à qualité. J'aime ma boîte à manzela. Alors, comment couple, couple, les personnes, on dit, n'a pas la moïgo, sur la personne qui fasse séparer dans les mariages, dans les couples. Et cette personne, tiens, que nous fasse séparer là. Dans le royaume, il y a les athées. Mais si on a malheureux, il y a là, on a séparé. Nous avons séparé là. Nulle part. Alors, si vous avez le bien, des personnes sont en qualité, alors voilà la religion opposée. Souka vous avez un problème sérieux.
na ba si prier ko bonda na moto kuma ko bonda pa tia nango ya mwana biloko to bekiri c'était makasi baba ndeko na ngai ko sala ba shwa wana ko eba malamu nini ko sala nzambe akoba na ko pambola moto nyonso na bombo na ye nzamba za malamu nzamba ni biso mingi pe na makasi choix de conjoint to insister makasi mama soit liboso zala connecter na nzambe pesa ba posa moso na pa na nzambe ya mibale mama groupe sanguin déjà important pour ko bana na bolingani pe bon ko ta ba so sino bas SS on souffrir pour bana bazo souffrir pour ko mama to ta mo ko ka to mibale ka puis ezali pas molité c'est bien qu'on ah moi ça va se limiter tu dois prier que non bah SS pas bosser ba bota maté c'est ça problème c'est ça ba ça les grâce to yeto bon dai ba SS wala ba ko bota ba péter mais to lingi te na kota na place au bono ko inviter là ozomona ke libulu ya ko c'est ça wala mais on nzamba pesi ma yelo mona mais yozo kenya naza avec je suis avec ceux qui m'ont dit est avec moi ok odindi so baleo donc ça c'est ça donc quand on a moi mutu bosu na nzambe mosusu is possible mais faut oyer capacité nous avons mama de so mutadini na mai pa olingo benda mo le que papa makwa tsheli boko so la jour ko papa makwa na kobima donc ngafona za la sur que na ba kilo ko le kaye pour ceux qui ont ça odindi okufi so solo ya mwana mo pas trop ba que non lukande ko no azali azoza na même confession au moins bouddhiste ne bouddhiste so bala ni ma c'est problème ça simba problème ça ata nzambe mo au jije ba mo non dans version na ezabie mama do soto ko kotanga ngwa ko komango poto sukisa otango mosali na ye mosali Abraham ke bon soki esiko zotinda ngai soki mwasi ya maboyi na ye ko ya nazongisa mwana no na libota na yo donc libota wana o mosali anda kotuna Abraham eza ma libota biologique o Abraham alongwaki kuna abiske na nazongisa mwana no na libota no Abraham aboyi eza na verset nini eza na Genèse 24 6 ça bisika Abraham appelle cela qui réponse na Genèse 24 6 Abraham alobi Abraham lui disse guarda-te que não faças lá tornar o meu filho Abraham ayebisi mosali ne kozongisa mwana nga na libota wana te donc yo olelo benga oza chrétien olingi obala kozonga te na libota bapayen okozwa problème sérieux eza vraiment problème soki tina Esdras elobi makambo wana donc bana Israël ba comprendre que pas c'est que toi Esdras telema makambo est concerné yo donc on a toujours na sima basana nzambe mosana nzambe telema na ndana na kimia te mosana nzambe telema alors tant yango yo to prévoir donc Abraham habité kozongisa mwana na kuna te liboto nazotinda yo eza liboto ngana bango tozoba même langage amen so na comprendre bien papa Makou na maman Jolie en tout cas baza clair ba expliquer biso na choix nyonso tout ata soki balobi ke ba parents balobi kuna tomoni bien soki bokoki olingana mwana na biso na mwana na biso mwana mwasi na mwana mbali choix mosusu ngai moko na sepeli mwasi nalingaka boye namoni mpe abekisinga motema coup de foudre nyonso tu kozonga kaka epai ya nzambe koloba namoni baparent batindi na kende eske nzambe eza ye wana vraiment olakisanga nzambe nalingaka mwasi ya kitoko mwasi aza boye namoni eske eza vraiment ye nzambe. En tout cas, ce que prier, nous avons la qui s'opère, choix yo est bien, bon vendre jusqu'à la mort et séparer bien ou quoi. Ça il va comprendre. Amen. On comprend très bien que madame mingi maman, que madame mingi. En tout cas, bon qui m'a été à Kitoko, il y a papa Makou, na maman Jolie. Pour la ko soit bango tamingi te, na tiki sous parole na maboko na bango papa Makou. Maman Jolie va conclure, va faire moi prière. Amen. Merci mille vraiment. Ma camarade Tolobi ndeko na biso soko yoki yango na lo sali choite kangama maloba wana nzama ko permettre ça la choix moko ya succès oza muto ko sepela kata libala poza paradis mo malamu nzamba pesi na sena moyo pona royaume libala ezate kula toza makamusus toza ka bana bato adorer nkolo awo za ma royaume aba malibala. Et deuxième chose, elle était, nous avons fait sa motte mingi vraiment et pas ya visionnaire na biso ya
Mulher Batalhadora, não seulement Sérgio em Angola, estou cumprimentando o meu irmão que amo, gosto muito e desejo boas felicidades. Deus abre as portas para o vosso ministério, Deus abre as portas para a tua família, Deus abre as portas para os seus filhos, e seja um casal abençoado da parte de Deus. E balandira biso lisu ya Mulher Batalhadora, nzamba pambola bino makasi vraiment et que tozalaka awa mpona bino so bomoni difficulté moto question moko ezali bokotinda biso meme na niveau ya message toyebana kozwa yango à travers ye moko motambusi mpe visionnaire Serge Lutumba. Merci beaucoup. Ah, merci, merci na bandeko nyonso balandi. Eza vraiment bien tokanga na Nzambe, so tokanga na Nzambe tozwa succès. Tomoni ke Rit a comprenaki ke Naomi azaki na Nzambe ya solo, akangamaki na Yesu ka Rit akutanaki na Boaz. Amen. Donc le bon de nangeza ke mwasi moko akutana na Boaz na ye, pe mobali moko akutana pe na Rebeka na ye. Nzambe ausala biso bolamu, saúde, donc mando muitos cumprimentos aí à minha família, ao Sérgio Lutumba, mamãe Inácia e toda a família que tem nos acompanhado pelo canal do Mulher Batalhadora. Deus abençoe. Amém. Oremos. Nzambe tobondele pana okolo kusa nzambe malamu yawe tika ete kolo tango tolima bana nzambe tika ete bana ko esima moto moko moto no shako ka ngome me différence Seigneur Jésus faveur grâce ngolu di kamara yo nzambe que la yo nzambe efungwama ba oyo nzambe basala bashwa ma nzambe c'est solution li kozongi sa bashwa mo pana yo ba continuer na bana yo ba ubele pana yo yo nzambe ko ya restitution ya révélation ko renouveler ba bana na bango pe ba kopambola manzambe la Kumama na yo obana sala choix, obana sala choix, tikete nzambe o permettre on sala choix et longo na yo. Seigneur Jésus de gloire, kotina bango et pas il faut la confession pour nous confesser. Nous allons ngala nzambe la bikama, pesa bango kolo, pour être église et ça composer la famille, so qui famille za malamu, église pe za malamu. Na kombo na Yesu Masiya poza nzambe. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci.